sentiment yoke korenge na basusu likambo teo kende no korenye likambo teo grevi futila na Luanda namona pasi pona yo papa motuna pama greve lukelinga nde bangambo yo sambwisi ye Roger na miso ya batoni wae yo meminga wapi mama bana ye yo meminga wapi mai tala na komi lokola muyanzi atombe amureza tatu a mélanger kintu dina kiba we leve coutume au carré yo meminga wapi ye mona mumuchima kona nyonso ezalaka na jure nango na sia mabele oyaloni bitekute kwa kozela 3 jours pandunda ebi oyaloni epinara kozela une semaine ndunda aya nalona 3 mois obi makaka te na bwaki maye na bwaki maye na lembi nango sous débutant mais ba débutant bazala mutu so ozala beta pe musique banda kala mais ça n'est qu'à débutant pas comprendre banani mel de so banani ba débutant parce que tu ba débutant ba yo dans la maison mère bato bazaki côté na ba ba petit musu bazala na basima palais bazo mona ke no po ya koyemba ani ataba mielo wana banini faut bien makalikolo ba petit musu bazana baba ki sento na masina ba partout banini ba vanda pe banini na ba chine populaire bazo bien ke no journal ko kendi mais c'est que tactique de jeu à chant et échange yango mona yanko bongo la tebisenga comme bamawa donc ozoyemba chanter en pleurant et loba. Bonjour, bienvenue dans cette émission Place des artistes qui vous est toujours présentée par Bijou Meta VIP avec Congo Promo TV. Pour commencer mon émission, je tiens à remercier mon réalisateur Chris Colorado, Babi Colorado, ma couleur est belé et à toi Raph Nguindou depuis Boston et à tout le monde, tout va soutenir l'émission au Place des artistes, à toi Élisée et à les sponsors Tingui, à toi César Amundala, Babi va soutien à eux en tout cas, merci à toi César Amundala et à tout le monde. Bijou Meta. Aujourd'hui vraiment émission allélo ezala vraiment chaud ma casse parce qu'on est là dans l'hôtel Concorde place Wenge Musique à Maison Mérisalogie avec Weranson Babi le roi de la forêt toza bon en direct qui hôtel Concorde à nous tozo ça là-bas émission toza interview na biso parce que Maison Mère Mobimba eza à un niveau et la France n'est pas bango moko pour na interview pour commencer to banda d'abord na miel des sons parce que miel des sons avec Kendekin à l'écart qui une émission au place des artistes et miel des sons à Zongi sous retour na Wenge Musique à Maison Mère c'est pour ça Congo Promo TV et Bijou Meta VIP to zo baki non to ya mbali sous bien des sons to tout na question par rapport ya makambo akuta nango na niveau ya kin donc tout à l'heure to zo miel des sons pour to beta na ma solo parce que émission le za chaud bon à la brancher en tout cas hein bon c'est déconnecté quoi bon a toujours branché dans Congo Promo TV.net avec Chris Colorado Babi il faut à la kaka faut à la rap pour match zao n'est-ce pas Chris Colorado ah ouais tous ont mis des sons baramo parce que émission les arabes ambiance quoi ah oui ah oui bien des sons boni oui ça va très bien moi Mikolo hein ah Mikolo est belé biso tozara toujours na système à flashing et ta vitesse à danger donc babi album ya na moto j'étais ça ni non boy biso non secret on za ni miel secret zaka ki no makambo ebandi c'est maintenant c'est l'atterrissage et makambo ebanda na C ya mona chanyo sona C toleka miel de soto yambio parce que avant qu'il ne kin miel de soto les can émission où ya Bijou Meta place des artistes dans Congo Promo TV to yamba ki yo ça ki biso zo kende ozo orchestre pour ça la pour pareil pe ba chant na yo et tout ça fait longtemps et bon moment tikala ki a en France et tu en ozo zonga ben ko kende ya miel de son tolanda qui na télé na site na biso Congo Promo TV avec Trésor Lumière zamba ba gros bisous à toi Trésor Lumière on appelle ça bambo tebele tolanda qui miel de son atterrissage na on a kin ko kita miel de son na kin na kiti mbala moko la samba mais problème moko miel de son la samba na on mataki comme c'est ça qui a problème falo ebisaka ba internaute bien que ko kita na yo to santaki parce que santaki on a lobaki na yo moni maloba oyo ya biso ba descendance oyo to lobi eza o esalemaka parce que tu rêvaka ngo to lotaka ngo to yebaka déjà donc ezala nango ya problème tu ezala ka keno ya retrouvailles na ba fanatiko balingaka miel de son ya retrouvailles na ba master ya retrouvailles na big boss les rois de la forêt et puis ba parlementaire ba sénateur à la Zamba Playa donc air siko lisusu bana poto ba mona lisusu staff ya Wenge Musique à Maison Mère ya ba
Balen Katanga bazotala batali so bavie nanga ba Fredi Ngoma ba Berté Mosolo ba mère Claudine Kinwa donc assurance wana so saison qui Alpha Ngongo na château d'eau avant disaki sous staff lisusu ba chéri tout ya Paris bazotala so bazomona image ba sentir que non chef de guerre azonga na mboka donc ezala na osarankin ni kutu soki barrière pensée mais ezala kaka que non fils du roi. En tout cas, les téléspectateurs n'ont pas excusé na rôle en lunette parce que on a toujours comme on a bijou meta, mis sur bijou meta et c'est plus ça et belé quand la tête miel. Alors le moine lunette vous bangate pour mis sur miel puis ça trop sexy. Bolinga comme on a mis mon séduisant. Bon on a lobby voilà, ça va point de vue à batou. Bon on a la mis na kalate. Miel de son tout monde qui au matin na podium na la samba. Mais là comme moko oyo banakin ba remarka ki o pe ba fan ba remarka ki ke miel de son matin na podium a mati karale ki mbala moko pas mo continuer le roi de la forêt ou ranson a pesi mbote tout monde ki ndenge o pesi mbote wana ya lokumu et après mbala moko pas hérité wata. Mais ba collègue baza ebele ya pas héritier wata ba mise baza ebele na ba oya sima mais tout monde kaka yo mbalamo pas wera mais il se passe quoi ezaki nini yeb ça ba jeka to ezaki qui na pesi mokonzi na sengi pouvoir na ngai na senga porte ya dans pouvoir clé na ngai ya chambre pour na ken et puis bato mi balé o nga na yambaki eza public na beta ki ba tomboli mandoki na zongi siko na tali siko ba collègue na nga na lobi ke to bundaka ensemble siko ndenge za boke na banda ba défilé podium mobimba donc gauche na droite à mokonzi et représenter ka ba master tout donc sans rancune sans polémique donc tu as représenté ba master tout ezaki héritier wa na Olivier Polnareff na kenda papika kol chebondo ya machine azupe mais bato mususu wana ya siko yambi bango te miel de son hein non moi je pouvais pas faire na bando sala ni carnaval non c'était pas un carnaval non mais soki na yamba ba on a sima podium o ebandeni donc na osala carnaval te na kati parce que sala ke on a podium ba pesi yombote na loboko molingo ya ko simba ti koto talaka mokonzi banini tala le roi de la forêt na podium et puis eza mission liboso banda le roi de la forêt azala na wenge na ye a permettre na mambo na eza ba grâce pour naza descendant bon wa spécial loboko ya biso ke vas-y mais na minute sono komi ko saka na podium ne se komi ayo ti respect na public respect na boss na ngai et puis na ba collègue na ngai na sali signe geste pour ne pas que nous na bando tambolo na ba guitariste na ba tona bon etina mamona kitana ba fanatique na kuma ba position na yamba ba mata fan opese ba ona musika mais tant yo mataki na podium wa mati bazwa ki ya bango déjà ya mobimba wana ya musika to mais siko na talinga ke no bon représentant ya ba deuxième voix na koto pe tozala na mopanzi na ça mabete za na ngoka ba système de jeu parce que monique sozo bunda bitumba ozangi munition maatro munition kozala sokozana stratégie te maatro yango no mona ke non nazala na équipe de sage neti bati pebichi de Parigo ba Pat Kling ba officier Bang équipe de sage ne ba firmer matoto ba Zido Matanda donc au sentir que Hermon Botozo ba conseil ba vient na biso ba Klets Kabe ya Corino plus important que le content vous comprenez ba conseil ba te belé neti ba vient ba Dido Marikani ba conseil vient na Roger Bajoko ba conseil ba master les sous donc neti master nga Lenkatanga tika ngate donc de tout l'état de chaque état ba conseiller na tous les domaines. On comprend donc yango ne sala ke non mi la kola ka nazokola kitoko na mambo mais boze la flèche ngeta boze la toucher jouer et puis na blessé de guerre tala ka siko en tout cas loko musu sous blessé de guerre on a mis maïba solution merci beaucoup Miel de son dédicace spéciale balobi aya lolo Loris la congolaise bambote ebele na yo et ya Claudine Kinwa bambote ebele vraiment place Bozali et à toi balobi Platini Menga bambote ebele place Ozali na batu tout balinga bijou meta batu tout balinga Congo Promo TV et à toi Charlie Monsoso babi poids lourd Charlie Monsoso ba gros bisous na yo place Ozali bambote ebele place Ozali landaka émission otozo continuer kaka na émission o mais descend au chroma ki na kin to mona ki na kin atterrissage na yo mbala mona podium après wana siko après wana kolonga na podium osala kisuni le lendemain donc parce que comme jeudi vendredi moi pause samedi to beta mbala moko na bon marché corde vocale les alaika elengi donc ba fanatique ba sepelaki et ko sala pe que non bon singa il faut na zonga siko pe studio pour na simba toucher jouer et puis ko chacha sou ba vocal neti vocal moko donc ngamo na zolinga ngo tellement trop na yembi ya moto na yembi na nzembo ya Roger Noa oyo
master na ngai frère na ngai Gemerose na biki ba yoka kala mais siko na kota ki wana o anticipe ngai sentiment yoke korenge na basusu likambo te o kende no korenie likambo te o grevi futila na Luanda namona pasi pona yo papa motuna pamba greve lukelinga nde bangambo yo sambisi ngai Roger na miso ya batoni wae na biso ke nazongi siko bama omoni bama wao lelisaka batu nazongi nango ya wana lisusu pe na le roi la forêt atali ke no keba eloko moko suka o ekanga album blessé de guerre na mbi maïba solution donc blessé de guerre lisusu donc on a des chansons alors donc toucher jouer blessé de guerre ya yo kaka to wana o te wana ezanzembo le roi la forêt yanzembo le roi la forêt donc il a lobby ke no bo petit na vas-y donc à santai ke no era lobby ke no nzembo miela yemba to déchiffrer ngo moni mais petit zo déchiffrer on a ba niveau mo mais papa toleka blessé de guerre. Si vous le roi de la forêt expliquez pourquoi blessé de guerre. To yemigaka. Mais blessé de guerre les ana no titre nango tie. Ezaka par rapport que album est comme pena na suka mais batali que non donc il faut et le kopotala ka bana ngola ba soutenir un mouvement tellement trop. Ce qu'on nzembo bana ngola yango wana ya maïba solution. Donc ce il faut ngana yemba. On comprend il faut na yemba il faut yo ka siko banzela nini na kei. Ya solo wana na blessé de guerre toko ka mukeka po sepelisa batu tout mais ba fan na yo mia de son zongi ya meminga wapi mama bana ye yo meminga wapi mai tala na komi lokola muyanzi atombe mureza tatu a mélanger kinturi na chibawe leve coutume carré yo meminga wapi ye mona muchima kona nyonso ezalaka na jure nango na si ya mabele oyo aloni bitekute kwa kozela 3 jours pandunda ebi oyo aloni epinar akozela une semaine ndunda aya nalona 3 mois obima kaka te nabwaki maye na lembi. En tout cas, miel, félicitations. Sans côté ceux qui te ont dit qu'on a touché jour. Mon ba mélodie ngana lela kaka. Nga linga ko pesa mawa donc ndingo loba kana. Merci ma miel de son pour miso yo ya tira. Et na sala ngo bon eza nango naturel na botama bongo na kola bongo. Mon ama Kapi, papa la miel Raphaël donc les qui a la miel ya ba Boris Mbuku donc surtout longo wana irtuzokota susu na touché jouer et sous mabe. Logique ezamba umute dodo onazomona peneno azanani okomiti na nivoko ngaranga na misone obomina machete dodo pe bakobomona machete la loi d'Italion donc turo to linga suma mo ba tswa te to tigeli ba débutant ba nango sou ba débutant mais de ce on lukila un problème il y a des sons hein bah oui nango sou débutant. Mais ba débutant bazala mutu so uzala beta pe musique banda kala mais ça n'est qu'à débutant pas comprendre banani miel de so banani ba débutant parce que tu es ba débutant ba yo dans la maison mère bato bazaki côté na ba comme il y a maison mère na biso ba débutant bah oui ba débutant ba wuti kuna ba yena maison mère non si on dit ça na bango musique mo beng mo ba journaliste so ba lobi ba journaliste ezaka ya Congo promoter ba journaliste baza ebele il y a beaucoup de débutants ba petit musu bazana na basima parler bazo mona ke no po ya ko yemba ani ataba mielo wana banini faut bien makalikolo ba petit musu bazana baba ki sentu na mama sina ba partout banini ba vanda pe banini na ba chine populaire bazo bien que no journal mais ce que tactique de jeu à chant et échange yango mona yanko bongo la tebisenga comme bamawa donc ozoyemba chanter en pleurant et loba c'est yebatanga kombo et loba frère na ngai quoi voilà. Oh, en tout cas, émission est grave, Charlie Mososo, émission est grave, il faut la vraiment Tina Souka. Et miel de son temps aux onga kikin, ambiance wana, oh bah yambela ki, on trouve qu'il y a un ding. Ah. Chaud à ton matin à ezaka likamwa noyo. Non, on est arani. Ah, noyo, ezarani noyo. Erna na ebisa ki yo o comprendre gite. Que eza likamwa noyo. Donc so lingo comprendre noyo wana il faut tout na il faut tout na. Il faut tout na. Il faut tout na, il faut attendre.
faut attendre donc les années type na donc il est à la peine moi la première deuxième troisième ti à quel pays humanité a eu diplôme d'état donc comprendre ce que donc il faut en noyau pour comprendre que oui bah chose à la force tous à la ngoti donc on a za moi nankoi na botamania outi donc moi nankoi azankoi tel père tel fils on comprend donc il n'a qu'à moi écoute ba force on a été parce que ba pesa biso ngo ezaka bato bazotala ngai ba fanatique omonika ndingo zo sola bien ndingo zo yemba bango kitoko boye na minute so ba otala mais mona mobali wana pona ni to soutenir yeti talaka banda to bandi pena émission to télé me vient na Alpha Ngongo na minute combien de clients baza kuna na nani wana ba ozela mais donc on comprend donc pona oyebisa yo que mama moi na mona kiango kana comprendre qu'il y a ezaka ba accomplissement ezaka makambo ezaka ba promesse oyo nzambe apesa ki ezokokisa manango mais on omoni muki o revivre en onde siko bien flashing était ya on comprend de vitesse ya tolo tolo en tout cas muto zapete ya lelo eza show eza robeba wa muto zapete vous a toujours branché na Congo Promo TV babi lelo match eza o miel de son na nzembo na yo wana obimisi eza nzembo oyo obimisa wana toucher jouer non toucher jouer eza yo mo mutu osali yango to eza na mutu moko akomelo bon miel yemba toucher jouer pena na hepsa dernière émission no ke na zo pena big blé big noir big rouge na ba côté mo pona soki rouge côté on ezaki no ezela nano ermo ekozala pena donc eza pena ke non. Rien n'est comparable à la peine qu'on ressent lorsqu'on perd un être cher. Nabolo biba c'est kanga ki mokolo moko alele. Donc ils ont moins genre. Il y a moins genre mais bon en fait bah mourir bonne musique tout ça la rapport na bango tout ça la rapport na bande ko na biso nyonso elengi ya ndule ezonga. Talara qui non donc studio ka ndenge ba finition mais au sentir libanda na yo ki miel de son na yo ki be ko wana na oka ki ngo eza na ebiti na lobanini bo isabiso non secret maison mère miel de son yo posaki na studio qu'est-ce qui se passe oh bat mo bunda na kata studio libanga boaka nga flashing geta mais il se passe quoi miel de son mais azan tomate ni Thomas le roi de la forêt azan Thomas azan motindami azo sala mosala o nzambe atinda na mokili eloko kutu ko expliquer ça donc talara que non mutu oyo que non atondi sa ba stade de martyr abeta 4 fois Zénith de Paris abeta ba Bercy ba palais des sports donc il lelo succès inégalable on comprendre bon ce ko ya ko tuna secret ya lelo o ezaka que non ezana ngo donc système de jet to comédien en atterrissage futo banda siko ko attaquer na ndinga sous-sol. Ah ben ouais. C'est ezo sabino ndingi tombo zo mona mamba bongo na pour l'album o Flashing Guitar. Et sabino ndina. Eza promesse. Eza promesse au ancêtre batikaki. Que avant tout comme na chiffre 5 au 2015 il faut ça que mokili il faut baluka. Boze la mambu moni na mambuti. Marambo comme mystique il faut expliquer bien nga comme banga miel hein. C'est bon mona mambuti. Na on likolo kita moi na c'est. Ben oui, parce que les téléspectateurs vont comprendre, les fans ne vont pas comprendre. Guerre bitumba o eza nango na niveau te bato ba komoni lango. Eza que nous devons récupérer cette force la musique na biso. Moni ke basaka na ndule trop bon na ba. C'est pas ça la musique. Mais si qu'on a ba rythme ba makambo wana pe to dodi bango. Siko to beti bango li soupe bandenge ba kauka banini. Wana siko esi ba koya sukuna. Ba okokati. On comprend donc pour nous muta matsa on dit magic system wana podium pena boye amati bango Alexis Bobo voilà c'est à ça fou. On comprend mais si quoi on a ndenge ya détournement systématique mais musique ezonga na mboka na flashing eta ya wana non le roi d'Afrique betina États-Unis azo sona trophée na donc iweza ki malewa les autres fani oh mais ya vitesse à malewa wana ndenge kanga mais vitesse à malewa kanga monde talaka ki notre trophée aux États-Unis vitesse ile kaki makasi d'accord OK ndeye moko to na flashing eta eza pour les États-Unis OK ndeye moko to azo kena si akena nuna équipement restreint donc après siko mouvement mobimba siko faut landa pona ndule wana kena pona ka trophée puis ndule oya nango après ba le 25 le 24 wana bo kitana kini wana tout le monde donc tout le monde wenge musique donc tout le monde yo comme prise à déplacer miel paye wana déplacer ah bon en
fait via Zayana Moussala à mon IP que non bon petit nanga au dévancé nani qui non na zoya banini ba contact banini pam studio tout kuta na vie toujours travailler nga Moussala nanga yango ya donc nae sala commerce c'était nae teka kwanga te donc nae pété pour na boto la poste ya Alpha Ngungu na Château d'Eau mais ezaka ke no bon boto la vraiment boy na zo poste ya Alain Katanga comme jeune entrepreneur bon na évité en tout cas dédicace spéciale à toi Alain Katanga bambote et belé place aux ali ça l'a toujours kaka branché na émission oyo tozomba mo Alpha Ngungu parce que totangé trop babi mokonza Château d'Eau Alpha Ngungu donc même Alpha Ngungu je ça pena que azana na mabele ya Maria alors au grand complet la minute pour les losos hein les losos c'est Concorde na chine kutu za hôtel Concorde toi un hôtel Concorde hôtel Concorde au sentir bena ka wa sokum da yawa donc ça faut sentir bena ka orchestre ya ka wala la kawa cela veut dire que c'est orchestre à haut niveau na kati ya Mokelea alors mieli mo na place le lopé ADT autocoma héritier na Kakol nous sommes des accords pour partir à lobby bas avion back aux États-Unis tous pour que nous soit trophée oyo ya munene autour la décennie. Donc pendant plus de 10 ans, Batali, générique, nous sommes Betami et le phénomène Yamaoura Son, il a dit de montrer que Azon n'a pas trace à Michael Jackson. Donc ensuite trop fort, on va trouver Award, les awards Yamukili Mobimba numéro 1 dans notre chatembe. Donc ça ne détecte que Congolais doit passer mais passer à niveau international. Donc nègre miel autre le bas pour que le phénomène Yamaoura Son a un prophète. Donc pour la musique ça donne ça m'a ça ata soki balingi bloquer ngoto bani numéro ça la kati ya makila et ko tira la 42 mois alors tout ça mbelebele que loko les abadon on ça m'a pas battre c'est la musique à Congo biso ba na Congo to lingana parce que ça patrimoine culturel on en a besoin Congo et ça n'est berceau ya musique na kati ya Afrique ceux qui peut-être au niveau ya mokili ceux qui ba pays développé ndengi ba pays nous sali de tout ça bon net États-Unis bisika ba Jackson ba bien alors tout ça na ba Jackson na biso pourquoi to linga to étouffé yango le phénomène Yamaoura Son en tout cas na minute so na awa plaisir des arts moko tant le ka nouvelle wana ke musala tozo sala so bota bambuma si tozo ka bato fa na kata États-Unis yango salinga plaisir lelo na tika musala la ngai na tiki ba coiffeuse na tiki ni so na ye na déplacer pour na pesa ba félicitations pe na ya ba pe ba misisi la ngai o bato ko malelo donc to continue toujours ko sala musala kitoko alors na yango na kalisi mama botu ko solo la sikoyo na lagi na panzi pour na miel mais ça mutu na moko na yo Alpha Ngungu parce que ça question moko très capitale ba rumeur moko circulé pour na le roi de la forêt nga ba benga tellement ébélé donc na ebité Alpha Ngungu yo ko éclaircir surtout za pina miel de son awa qu'est-ce qui se passe na niveau ya orchestre roi de la forêt soi-disant roi de la forêt bakanga kié et boyé na ba faux héros boyé machin il y a plein de trucs yo ko pesa explication par rapport na yango oui miel de son monique ezaka kende baloba tozolingana te moi loba balingi nsambe te on comprend c'est moi au rozala qui témoin oculaire na van na studio toujours travailler on comprend les gars via qui na hôtel na marque ya pause pour s'échanger et tout et directement mon présence ya mbila et tout soi-disant à salara trafic. Mais ils ont tricage. Qu'est-ce tricage? Et ça tricage, ils ont mbongo te. Mbongo on est à no masolo ndenge bat bazo linga po karaba diminuer les rois de la forêt. Si on peut bazo sentir karaba mon pépé wana banine batalika métier. Et ça nango que tricage mon ko boy kaka que non regarde mouton talaka hôtel là déjà bani. Fulo ezo sale makoto mouton robo sana teke nsone aza awa na Concorde. On comprend? Mbala moko mbila banine singa ki fu ba sala investigation ya nini ya chambre ba checker ba tala tout mais talaka ba loi na biso mboko esenga déjà soupçon bimi eloko moko ezali ba remema yo nanu na commissariat bon comment ko sala ba enquête et tout mais bon tellement raka wana big boss et puis nzambe wa likolo ndi abatela raé. Vous comprenez? Moi, Nzambe innocent, zane na mambute. Batali ba mona ba kwanga ba bikebuka ba bandindi ba bilebu ba nini na kati ya ba glacière na yazo kinango les États-Unis. Keme oh mais ba efsa biso yo kotsa ba drogue ba nini tout mais na kati batali ba moni logo tse. C'est grave. Nani on comme maman. Ba moni logo tse be zaka kimboka to lingana ngate c'est normal. Vous comprenez? C'est normal mais alobi nangana loba na mboka boyiki
motema na ye alingi kaka bino mingi na bato bolingaka ye te nzambe kaka alimbisa ba oyo ya solo wa ale tango lobi nini ba confondre ni confondaki kwanga na drogue pondu na foyero ba confondaki tout le côté ba billet verte akata pondu mi foyero mais non ka pondu simple en tout cas makambo eza chaud na kati ya makambo wana bato wana kaka tango ndenge miala koto expliquer sikoyo tango baki ba vérifier ba beti komo ya yemoko ngama makanda wera son ba moni na palmarès na kati ya Paris tango ba yoka kazali artiste musicien star monene na kati ya Congo ba moni ok ba événement ba vina ba singa excuse après ko ba moni be événement sala na kati ya Paris 4 fois Zénith donc à Beta Bercy avec plus de 22 000 personnes à Beta celle congolais na kati ya Palais des Sports ba play ya marque la marque ya sala et à tel point que mbila tanga talabino en tout cas monsieur veuillez nous excuser to kotaki na adresse ya mbe bato bakosaki biso bapesa image moko mabe pona yo mais tout le monde penda kozali monsieur oyo a respecter la kati ya mokile donc pour vous dire que la minute yo depuis lobby donc mardi le 9 Werason azalaki acquitté et pas maboko ya mila et à tel point que ma candidature se sali clair et net sans problème donc le phénomène resterait toujours phénoménal azam mwana ya nzambe ninga botama na éducation de base ya nzambe ayibi ko sala makambo ya mabete tolobaka autoleka sikoya donc tolobaka n'importe quoi te pona ye azam to sala likambo ya mayu ya jamais o ya zana ngo mukena ye na mingi ya sali azo zango na motoki na ye na musala ya musique donc azam to considérer ko sala donc oyo nzambe apesi ya musique ba fanatique nyoso na kombo na ye moko car si quoi tous les cas kala mingi te par le bas albika ka alpha un château d'eau ça s'occupe de la promotion musicale na kati orchestre yebisa ba fanatique tu ya mesemer mitema na bango sala ya rokita nazali libanda nazata na problème moko te mukanda na ngeza ya kobeba te kasi je disela mo bezalité kutu e matesinga soso mingi na kati ya mboka oyo yango na tamu soso balobaka mal nécessaire. Le mal nécessaire, c'est quoi? On va seulement fundi n'importe quoi. Pour que vous imaginer. Nous avons dit la crédibilité là, il y a bien un phénomène. Mais s'il vous plaît, vous voulez un café? Et tout le monde. Oh, mais en tout cas, tout à l'heure, tu as le roi de la forêt. Le roi de la forêt na micro à Congo pour motiver na Bijou Meta pour avoir cette explication par rapport à Yamakambu. Oui, les qui met des sons to conclure na yo par rapport à Nzembo na yo, l'activité au Bozan Nango na orchestre. Ben ndenge après voyage à États-Unis donc contre belé donc calendrier et ce cas ebimi donc maman nous story ba on metala on musique à maison mais ezanga na ngopé production te tous les jours tous ala razala toujours en activité ça mouvement où fonctionnera ya monde qui no ba jeune nyonso ya kin mission bango za la braque même ba o bazana ba mouvement mususu donc on est à la délivrance au epena maison mais ressentir qu'il na comme musicien donc voilà quoi. À part ça, Bambote a tourné à Batutu Balandi Biso. Mon oncle a biso ezala peine à Mabaku, ceux qui tolobi mabe, baope bamoni mabe balimbi biso. Parce que mon qui laisse marana pardon na merci. On nzambe Alexa Biso. Ils a code na bosani pete masa na Félix Kessa na ebike encouragera tourna mambango donc Pichu Mayala papa donc Priska Kenge na bosani epete donc ba petit na ngai tout il y a Blamenil hein bana 212 na bosani binote donc voilà quoi. Bambote à tous les sous master nanga l'enkatanga de tous les temps donc Dido Marikani na bosanité donc na bosanité Dimitri Ballon d'Or Fofo Zadior antidote de ba forme na bosani bino pété donc bino tout bana tout ya mikili en tout cas avec beaucoup de respect que je vous dois boze la fleshingeta boze la desuite et ça nango solo obanga mais babangati. Merci beaucoup Miel Desson. Je crois que l'émission Nabiso est comme une souka émission au BCP nango makasi. Tozo continuer Nabiso. Tozo Werason, Tozo ADT en Kipui, Baza et belé à hôtel Concorde à Fangungu. Mot de la fin par rapport à l'émission au lobby. Ouais, mot de la fin, on va la minute pour la fanatique nous sur maison Meran. On va y me na yaki pour la tala musalani ni oyo Werason na ba sale na ye, ba sale la katia kisasa na barti senyos. Mais en tout cas la lundi na katia studio awa Moussalo Bassali, nous sommes pas dans la maison, donc d'ici le 15 novembre, nous sommes là, nous sommes en décembre. Pour les 5 albums autobina, on a fait c'est le mois de décembre. Alors le 15 novembre, donc mi-décembre, album vous allez la marché.
Banzembo eza na kati album wana je vous assure que vous préparez déjà ba bibundele la bino mbongo na pemeni bokosema bokomo na pendant que orchestre ezongi la top ndenge to lingelaka donc on va chaque chose en son temps et avant on sait le moko ya bien ba premier sauter il faut reculer donc voilà son essayer de reculer dans quel sens ensuite temps na ye pour préparer produit moko ya kitoko produit yango mona yo kango na bina minute yo et militaire to promotion yango to promotionner yango ya on dit le lancer pas la bino no so to ça la mitema ya kokita tu es à partir le 15 novembre album na biso presque avec 20 titres de blessé de guerre Nakati, touché, joué, et 3 génériques avec Wenge Musica, nouvelle version. Wenge Musica, nouvelle version. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alpha Ngungu, merci beaucoup. Ouais. Alors, dédicace, la minute pendant aussi ça la bannière, on peut s'en botter et pas y les phénomènes qui m'ont raison. Mouté mon habit sur la minute zéro qui t'a ndeng makamli sur les kaki, abimi sans problème en tout cas, fanatique de la maison de la CPLI, ngai mon Alpha Ngungu la CPLI. Ingénieur Aimé Bitumbo, les grands conseillers, Mbote Yatro. Platini Menga et mon associé valable Ogidika Baka. Salut Studio 45, passage obligé pour la bâtiment. Merci beaucoup Alpha Ngungu, merci beaucoup vraiment Nengoleki une émission au plat des artistes. Merci beaucoup Alpha Ngungu et merci à tout le monde, tout bazaki branché pour na Kolanda Congo Promo TV pour na Kolanda émission Oyo place des artistes. Merci à toi Montréal, Babi les réels professionnels et Chris Colorado, merci à toi et merci l'équipe Mobimba. Ya Congo Promo TV, merci à toi Raf Ngindou depuis Boston et Charlie HM d'abord c'est noté Bambote et Belle Place aux Ali et sans oublier Balobi sponsor Tingi en tout cas minga olobezate merci à toi sponsor Tingi Sola na vrai babie vrai moto kanyango rien à dire n'est-ce pas César Amundala Bambote Belle Place aux Ali à toi Élisée Yale merci à tout le monde tout balinga bijou meta merci vraiment pour na soutien na bino par rapport à l'émission et à toi Christelle Fernandez gros bisous à toi maman Grassou et Bambote Belle à NK 72 place aux Ali Bambote Belle place aux Ali à toi Félico Lizanga babi soda poto Bambote et Belle place aux Ali na lingi bino mingi ba téléspectateurs on a lingi bino mingi vous a toujours branché na Congo Promo TV pour na Kolanda émission na bino on a l'accès pour na bino merci beaucoup tout à l'heure tu reçois Werason le roi de la forêt tu rebeta toujours ma solo pour bon Etali Flèche Ingeta merci vous a toujours branché et à toi Balobi Platini Menga Bambote et Belle Place aux Ali bon Chris Colorado pour aujourd'hui Tosukia pour na lelo Tosukia wa continuité vous avez bien à suivre vous a toujours branché merci beaucoup au revoir. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros.